Voilà, Innocent Baloumé. En fait, question dans les bosses, c'est un nègre, ben, souka clip. Cri, wana ya. Aouh! Aouh! Ah! Innocent! Aika ba sentiment nanga nalinga inacha ezaneti cri yani ya ba loot ya ba lou nalinga inacha ngo nezaki sentiment studio ebitango uti kobeta chant penza kitoko et puis oza na poa makasi ozaka pe na envie otia moi délire okota na moi délire c'était venu comme ça na préparé ki yango te doazaki ko Afro Congo bakanisa eza ba mais comme je l'ai dit tant que tu as sa chance na musala ba comprendre que na sima kombo wana eza na vraie musique o ezo bakisa moi eloko ya bien moi eloko ya frais na musique na biso ya Congo pe na ya Afrique ponzembo wana niveau ezo binama tina komi awa na immigration muto immigration tant que atali suki nanga koti na YouTube abimiselinga clip anga moko mundele to mundele ko. Merci, merci l'Afrique, merci les Congo, merci Paris. Et nous accueillons Innocent Baloumé avec joie à Paris. Et Innocent Boni. Calme, calme. Et l'histoire de dernier concert. Starboy Festival, c'est un événement monene, c'est composé na Batunyonso. Ba Nigérien, ba Ghanéen, et ça donc ba Africain. Naza, ah merci Karine. Naza na compte ya Congo, naza représenter mboka na biso. Donc naza na esengo pour naye Paris, boyebi que honnêtement c'est la première fois nanga. Je viens pour une très très bonne raison. Donc naza na esengo makasi ndenge ne boyambinga depuis aéroport ti awa ndenge nazo s'installer. Donc plaisir ma casse. Mais on me que vous expliquez ça Innocent Baloumé festival comment il y a jour moko. Oui, au fait c'est un festival pour les échanges ba culture ébélé, ba mboka ébélé, whisky da ozalawana, ba Malik Berry ba ozalawana, ba Iji, ba naokipe malien moko ozo fan sa makambo mikolo, ibawana kozala. Donc les activités à munene penza. Mais bato bayebi penza bayebi que les activités kuto ya anglophone baza ebele koleka biso ba francophone na activité o ezo sala mana espace à Paris. Donc manifestez-vous makasi parce que ça événement moko il faut pas sentir que mwana mboka yaki faut pas sentir que ya Paris baza ebele. Mais Innocent comment me pas masanga me champagne. Na Amerika ya image. Na Amerika ya image to yena Paris to sani. To mela na biso. Mais déjà Innocent Baloumé félicitations parce que yopé nzembo wana danse wana danse na nzembo instrumental nyoso wana kati wana netika blague yeso son solo yopé wana banana ndeni parce que yopé eza classique to bengango et a chef d'œuvre classique de trop classons na nzembo ko neti ba malaika trop classons na nzembo ko neti ba banani ba classique belé il y a Afrique mais ça m'a donné Yopé au fait Yopé za kande na salaka banzembo nanga yango pe na pesa ki yango même confiance. Quand il y a sala ba top model, quand il y a sala ba ozobeta mabe, quand il y a sala ba lelo ya Jeff Njadi le teta, quand il y a sala ba dernière chance. Donc yango payé toujours na même style la musique au moins na bande ba doazai ko Afro Congo bakanisa eza ba mais comme je l'ai dit tant que tu as sa chance na musala ba comprendre que na sima kombo wana eza na vraie musique o ezo bakisa moi eloko ya bien moi eloko ya frais na musique na biso ya Congo pe na ya Afrique ponzembo wana niveau ezo binama tina komi awa na immigration muto immigration tant que atali suki nanga koti na YouTube abimiselinga clip anga moko mundele to mundele ko mundele na monika alobi atali kombo nanga na passeport alobi tu fais quelle musique na ABC Afro Congo
Tango atali suki nanga afro kongo na pe tout ye na mona koti na YouTube balobi naza na clip moko wazilana like ça atie na mona atie linga yope nzembo nanga na bisi oui ezanga lobi me nazomona obiente po boza mwa musika na lobi eza po tozobina na dance Nous sommes Congolais, danse, tout l'exanzo, tout mobimba, nezobina. Donc, mutu moi muke, mais nous autres mobimba. Nous avons compris que ah, besoin de yambistar, voilà quoi. Mais juste peux s'en venir poser. Avant que Karine dit que nous, n'a tout na question mon peut boyer, au peut et les bisous mais innocent balou mais tout ça maintenant naturellement, mais tu veux pas déclarer na kin, moi ma PKP mati. On répond à téléphone n'a pas si batono yamba moi on n'a pas si et surtout toyoki et babi abeda chou abi batwa boka na bango mais oyo libanga wana na Eric Mandala ba bakisi pena sumbongo paso babi et même atanzembo ataba raba oyemba ngo boss Eric Mandala boss abeda chou te nga na zaka na chanja ka déjà te mais il faut ba tuba comprendre lo moko tant ba balobi que par exemple c'est difficile ko zwanga na téléphone oyebi que tangu succès za makasi mutu na kwa na ye akanisaka na bengana no peti nanga to ya yoki nzembo quelque part na bengana no ye na pesembo siko na même minute wana plus de 50-100 personnes ba na même idée wana nzembo ebeta chaque soir na ba boîte tout ebeta siko ba tout ba yebi ozomona ba pelo sandeni soki oyebi deja kete ba biloko arrivanga souvent otika nan bango moi ba se calmer na po ata oyambi na makelele bokoyo kanate et puis ba période nyonso ya boye en tout cas quand on est beaucoup contacté c'est pas facile à gérer ngo moto amona ka ke oh mapeka mente ezande que c'est impossible batu nyonso répondre bango en même temps netinga naza toujours na ba message noli et puis ya malonga peza na kati et puis eza na volonté nanga teza parce qu'au fait plus batu bazo koma plus on répondre ba message et bakisa masiko il faut muto aza na urgence kaka oyeba façon azo insister mais soki eza urgence te oyeba kaka ah peut-être azaika na posa à pesa moi salam c'est bon déjà grand merci à Kadi Prod Aouti Toronto uniquement Vianney Mokonzalembe également et grand merci à merci quoi go Beli Chaban ba yekaka pour moi na bango ça c'est un plaisir et sans oublier le président il y a fan club il y a Innocent Balou na Paris pas on va prendre Karim Mokonzi. Voilà, merci beaucoup Jessica Voulou, merci à tout le monde et surtout que à Junior Kabananga au Kochamer Biter. Prince Baloumé qui sont dans le bosseux zanon ngina bana souka clip. Et Prince, bon, comprenez, lui, c'est mon frère ami, hein. Donc, Nasolana est trop collé innocent, et donc. Voilà, Innocent Baloumé. En fait, question dans le bosseux, c'est un souka clip. Cri, wana ya, aouh! Aouh! Ah! Innocent! Question, za cri, wana, za nini. Baby, ça que yo na souka nzembo focha, wana. Baby, ça que l'autre. Mais où t'es ouais pipo on a studio place on a aucun bois après mutu libanga après on bon mais po chara a wana o loli donc comprendre en route ezaika ba sentiment nanga na linga ina cha ezaneti cria ni ya ba loot ya ba lou na linga ina cha ngone ezaika sentiment studio ebitango uti ko beta champ penza kitoko et puis o ezana po makasi ozaka pe na envie otia moi délire okota na moi délire c'était venu comme ça na préparer ki angote Dizo a préparé qui a ngoté, Prince a préparé qui a ngoté, Achille Baloum a préparé qui a ngoté. Donc il y a qui kaboy. Et puis tout c'est biso na epsa ba tu genga musique na sala ngo naturellement. Donc ils a te film mo ba comme langa et tout ça non. Ça vient naturellement et donc et ça ka crier. Yé bangisa ka tenge banga mo ngo nzire po ya ki sispe place na pe ko po baka o ko bok bana ba o sepela na kriwa na fo na mona ka ba video bana po ça fait o chalo kwa mutu moko azana kwiti nande ngo cha miso tali pe camera o che pe au ba ka bon kina na kwiti to na saka ka boy tout ça mais bon waneza batu bataka kabisa na TV na TV oko juger makambo tunde olingi mais bon moi je reste innocent je reste naturel et là neti muto ya mbinga na immigration na talobi ke
azomona nga bien te po bauti nzoto muke boy nazobina ezana batu musu bakuta nga balobike mais na TV obima mwa gaillard mais on a moni mwa muke donc na TV makambo ebele talama temenga TV pe na mona bassin surtout koto kangani na luketo koto ati pantalon tissé noir chemise dindi la mona pe bassin voilà Prince Balou mais vraiment que Innocence Balou mais comme Prince so kanganga fungo nga attention hein Innocence bi en fait question ngeza na koyeba contact ya yona Diamond e bandaki ndenge nini yo mutokende ko luka Diamond pona ndengo mona ko bimisi nzembo simbi ye pa chao point to Diamond te ki vers you donc ngi to yeba to yebi ko ba ki Swahili ye pe ki Swahili mais to mona ra to la ki clip ya Innocent après quelques jours moro pas to moni sous version sous na Diamond. Déjà, stratégie à Obimisa remix, même si ça dépendait de moi. Nalinga ina zela muke, nzembo ko kisata moi 1 mois, nzembo ko kisata moi 2 mois, 3 mois. Mais façon yaki en tout cas honnêtement nazaki nanga na Angola na cop moko kutu jazz mutachanga en contact na venanga Serge Tata Kibokolo. Nzembo na bimisa ki yango dimanche et ayope. Lundi kutu to perdre Arafat. C'était une semaine très difficile. Lundi to perdre Arafat ngana bimisi nzembo akobini sa dimanche. Donc na iba ide yake nzembo eza perte. Vendredi la même semaine wana, vendredi to samedi avant na beta na Tata na Kibokolo club. Diamond azaki na Kigali, yepe azaki na concert kuna. Na monika message ekoti Inos. Na kama makasi po normalement webi biso toza ba Swahili to yebi que artiste wana zana ba vitesse na emoko donc c'est le plus grand artiste swahiliphone qui soit donc na normal azana elo mo ko envier na Congo te na makambo ya musique pa beta na ba américain a beta na ba mais azande na ouverture d'esprit yeso ya tali elo wa bien azaka na posa yepe atala soki akutia moi Pierre na ewana siko problème et pas na biso to mona babiloko bongo neti ma faiblesse so muto aza humble to mona ngo faiblesse bandi ko profiter to lobi ba n'importe quoi mais c'est vraiment un artiste humilité na enga nde chokenga po nga devant na zelote azana ba vitesse ana ba artiste yo abimisa déjà ye moko bango pe ba ofandisa makambo na Afrique koleka bato ebele mais au moni aye pour apprécier œuvre donc pour vous dire clairement que idée wana eutaki pana et puis il était bref tant qu'on a répondre lobité eza yote osa isanga baja lobité ezanga nazana posa nzembo tindelanga boye to sala remix na lobi abo za sérieux et bandika bongo tant on a zongi na kin la même semaine on a zongi na kin après singa sous programme à clip pour avant na longo na kin déjà yé moko enregistré atindelingana yoka extrait donc c'est vraiment un bosseur c'est un gars très humble un gars na azana ouverture d'esprit à monene et puis tant que na Dar es Salaam kuna façon à traiter nga penza na respect na marambu tout donc et puis collaboration ko futa nga mbongo nini au contraire tant nzembo nde ebiminde ba planifier kaki ko bima boye tokosala boye to partager boye po eza nzembo esa la succès et puis makambo na tout batu batala kango après mais déjà départ eza ba artiste entre ba artiste ba travailler bazo sala échange et puis voilà ça part tout seul naturellement les sous. Voilà, donc, merci. Côté business c'est yaki ndesima mais musala déjà zaki déjà pepele. Donc voilà. Et puis na clip et mon na kebo bina ki olembi po déjà herbo akuna Prince a soufflé nga bobando bina de 24h à 24h ka tournage à clip. Makambwana to sala ki ango normalement za musala il fallait to sala tana ba une semaine 2 semaines mais to sala yango na 2 jours. Studio tangu siko na kikuna na to finaliser nzembo audio. To sali danse na même soirée. Na kesa la interview na radio na emo pas na radio na kuna yangonde top elanda ma fort. Après on a le lendemain to tourner de 11h jusqu'à 11h ya lobby wana. Donc non stop. Moi butu tongo etani botozo tala siko image mo kuti image ebima kitoko na clip wana ya ba danser balati ba rouge blanc. Yenda pesa biso kanda fort.
Donc toza déjà ya kolemba makasi me alobi mingana moi neti ndenge moi ebima siko zo to sali ma image ya ekosimba to habite yo penzo ifeza bakwiti toko kufa wati mais na ebiso image wana to sali yango lelo yango nde simbi clip wana po eza kitoko makasi. Donc c'est vraiment un bosseur penza ya makasi, un artiste oyo soki na côté na biso pe na Congo toza na ba artiste belé bo ba bazana na moi ouverture d'esprit wana ya kobanga te pe ko aborder ba jeune ko yeba ki collaboration ezaka te ko zela jeune nde ya vers yo poko ya vers bango ezaka échange musique eza eloko ko limiter te na carton moko bo il faut ko fongolaka ba anglais nyoso. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Inonce bi donc Bambote na colonel Tshisekedi moté Mama Denise Betou. Joyeux anniversaire et Silicate, Mama Denise Betou. Beaucoup de salutations. Mon vieux, mon colonel Tshisekedi. Donc, des fois, voilà, na beta qui tourne, on a parlé de mon statuette, maman, donc on a sepé la guifa. Si, na mon vidéo. Donc, un grand merci, Napolingo Tokito Kopé, Taï, Blondine, Marie. Un grand merci, Nayo. Donc, Nabo Sainte, Naba Chinois, Nyosoba, na membre, Yann, Nene, Image, Talvin Kinkani. Donc, un grand merci. Nadjas Kavoulou. Et Nabo Sainte, Madame Iguette. Madame Iguette Marcel acheté sali. Oh, moi si na ye, oh, dinosti, comment tout na maka. Tinazo tout na te. Bah tout na sima, c'est aussi sindo tout. Voilà, merci Innocent Malou, mais grand merci également à Mike Lova. Lova, on va beauté image, merci. On va donner la parole à Rita. Image. Voilà, bonsoir, moi aussi je profite d'un salut, moi, il y a un arbitre Congo, le l'imam de la SAP, l'art du beau, sans oublier Nisha Banjola, la confort à la sublime. Bonsoir artiste Innocent Baloumé. Bonsoir. Ouais, je l'équipe bien. Bimine de moi, je pour retarder na Istanbul, mais c'était pas mal. Moi, artiste, on profite tout nanano. Pourquoi image il y a tabac à la ta couronne na clip ya yopé? Tozongi kuna lisusu ko lelo na okota kuna te batu bayoka déjà ba version ebele donc c'est bon mais yo mona tabana couronne donc yango nde yango pe na fanatique moko fan na moko alinga ko makasi avec na Rita Limanga tout artiste pourquoi image ya tabalati couronne donc prochaine image ya clip to kozangombe mutaola ta couronne otali pe natala ki comédien moko asali pe na voix ya vina biso Kofi yepe alati sinya au couronne mutu na mutu azana baide na mutu au fait ngana lingaka na pesa bato eloko bako développer pe créativité, il ne faut jamais limiter ça à part ça elo mususu ezate différence nini osali na nzembo ya yope original na osali na artiste diamant. Différence c'est la présence, il y a grand artiste on a respecté Kamakasi Diamond a mis pesi penza pesi énergie nae, c'est un peu ça la différence. Et puis voilà quoi, les longs zembonenge kende tambola na ba direction nyonso eza sous limité ka te na ba francophone mais eza pe na ba swahiliphone eza na ba anglophone les loba nigérien ba artiste à danger ba okomelanga rapona nzembo na ba ghanéen ta na ye na Paris toza espace francophone. Mais na un événement ba whisky ba Malik Bey ba to ebele ba anglophone quoi. Donc lelo je pense que nzembwana et apporter lenga plus de visibilité na ba place au bato ba bandai ko consommer bien te. Donc voilà. Merci beaucoup vraiment artiste, rien à dire, respect ndenge na loba toujours na affaire aux congolaises ya yambara ba artiste na biso. Artiste ndenge na profiter na loba boye Afro Congo. To yoka ba Afrobeat. Mais yo Afro Congo, pourquoi Afro Congo? Afro Congo ouais c'est vrai yo mo lobi boyoka ba Afrobeat mais Afro Congo eza siko na moi qui yango donc eza na moi côté nango unique parce que c'est la musique congolaise mais o eza na ba sauce siko ya ba Afrobeat wana eza na ba sauce ba genre tu ya musique o ya libanda. C'est un peu ça les côtés forts et Afro-Congo. Batupé au bazoyo kandenka na loba na koka bien te ko expliquer style la musique parce qu'il faut nous ko sala ngo batuba yo kinde ba comprendre que eloko asika eza. C'est un peu ça.
Merci beaucoup, artiste. Mais tout le monde na. Ok. Voilà. Merci beaucoup, artiste. La prochaine, merci. Soyez vraiment le bienvenu à Katia Paris. Et c'est un grand plaisir. La bandero balingari telimanga wan love arbitre Congo toujours l'imam de l'art du botoza ensemble ni chabanzo la confort à la ciblima bago bizuna bébé nabiso Eden Paradis jazz. Merci. Voilà, nous arrivons à la fin. Déjà les rendez-vous les prises pour ces 26 octobre, donc à Paris tout à tous les Congolais à la diaspora nabiso à tous les Africains les rendez-vous c'est 26 octobre na Pullman Awa, donc bozarabinos wana na concert qui tokwana ebeta mabongo avec inosbi naba africain tout au aussi produit kuna de bozanga te bozarafma on a grand merci et à l'assistance de Vianney Mokonzalemba beauté image à la réalisation merci et merci également à Karine Mokondi à Rita Imanga merci et au président et il y a fan club émission spéciale de Goya na président Mbalena to salango émission spéciale de président. C'est là tout ça, une émission spéciale. Et grand merci à Prince et qui accompagne Innocent Baloum également. Merci à tout le monde, dont tout le monde en a bongo. Le 26, on a Innocent et pour 14 jours, si je ne me trompe pas. Donc, temps est belé, beau consommer comme il faut. Caca, on a Paris. Merci. Et tout le monde bongo le 26 octobre. Na Pullman. Au revoir.